peuple congolais yokanga malamu pe kanga. Attaque on a na Congo te nazana katambo ki États-Unis. Soki bo roupe possibilité o na moment ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Bozo opportunité ya mbokoyo ezwa nzela mususu. Soki bo roupe yango bokozonga na kati ya calvaire. Plus que oyo bomonaka na Kabila. Et on a bouqué parce que normalement bateau bazawana baza ba commerçant na ba homme d'affaires baza ko sala tout bazwa pouvoir. Donc après Félix lobi na mo sala na nzambe ndenge azaboye. Après Félix et ko la délige. Il y a l'opportunité. Yeah. Oyo tant que oskona na dans le domaine spirituel. Amen. Na tunabino prophète a pesaka message que ceux qui bakitine bambeya c'est que dit le père wa mulumba baké kundaya après 3 jours Antoine Tshilombo akufa azawapi. Mais je vous dis ceci, en Israël ce qu'on peut ce message à Bongo normalement n'attend Moïse tu dois être lapidé ce qui est toxicité. Yeah. Comme nous avons la possibilité aujourd'hui de dire que non, je suis prophète, je suis beau, c'est tout le monde qui peut faire et dire n'importe quoi. Peuple congolais, saisissez cette opportunité. La personne qui est venue pour rassembler les Congolais, c'est Félix Antoine Tshilombo. Amen. Ayeko sangisa tous les Congolais, nako fongolanzela, oya koya sima, akolanda lokolo moko ekokota na nzela mususu olie to kita tokomata. Amen. Mais ceux qui t'ont roupé ou ezali décollage y avion yebake beaucoup zonga na pasi plus que pas au bomona na tango ya Joseph Kabila Kabange. Amen. Pour Joseph Alobakani ceux qui nazalaki na 5 personnes ya malamu tout autour de moi na ningaki na bongisa Congo mazalaki na ba nyoso bozomo na wana y compris na bato alamuka Malgré le bagabo. malgré le bakabongo pour ba travailler na Jean-Pierre Memba comme vice-président ba travailler na honorable Fayoul oya koni ba honorable Fayoul oya komisaki notre gouverneur André Kimbuta totangana banene na Masamba. Et ces enfants qui se comportent toujours comme des voyous. Yeah. Et aujourd'hui, on a frôlé Mouké. Bon, il y a des conséquences, il y a Mike Moukébaï. Il y a comportement, voire même moi, il y a violer moi. Attends, le bien viola qui te met Azala qui n'a qu'à te macambouana et ma baie. Mais, yo parents, ils sont sotobota. Moi, je na moins de 18 ans. Tant que se permettre de violer moi na bateau. Mais Mike Mukeba, au lieu de la politique, parle d'abord na moi na yo a violé moi na bateau. Ce que le bagabo sembo, le gars clairement que non, le kola moi na nanga violé moi na bateau, bakanga moi na nanga, batia wapi na prison. C'est ça un bon parent. Yeah. Parce que mon nom a baby si wana, aza moi na bateau. Yo pe maman batte la pe moi na malgré bana moi Mukeba. Ata ba violé mais aza moi na ma baie éducation ezalité. Aza moi na ma baie éducation ezalité. Même moi dans Mike Mukeba ils ont l'éducation malamu te. Pour ceux qui Mike Mukeba zalé que exemplaire. To lingato mona mopena. Bano aboti. Mais ceux qui moi na zozo audace ya ko violer moi na bato. C'est que toi tu as le temps que d'injurier. Ya ngonde na lobaka na ba émission na ngai. Mike Mukeba a une éducation bien te. L'épreuve est mon ami et la kisami tina bana na e. Ndeko Mike. En tout cas, il faut que tu centre moko ya rééducation. Bate ya yo lisusu ndenge ni baboko la kabana, ndenge ni makambo ezalaka, bonne manière. Parce que au monde politique. Politique à Congo na génération oyo tu koleka ya FCC. Oyibi ba misi ba grand politicien ko finga. Problème meza ko bimisaka ka ba grand politicien pour finir la main. Nous manquons l'éthique. Ok. Au sein de nos politiciens congolais. Mobutu était dictateur.
Mobutu ye muto favorisé ko babengi vol la 4 République démocratique du Congo. C'est Mobutu qui a commencé à détruire les pays. Mais ce que j'ai aimé la 4 Mobutu na batunaye, charisme politique et l'éducation, l'éthique, l'élégance, l'éthique. Donc déjà babengi mutu keno, c'est un parlementaire, c'est un ministre, c'est un général, c'est un colonel. Biso totanga na bana ya ba général Bangala. Na général Lukulia. Papa soki na ndako abatuana. Ozana mwana naye, mais tu sens vraiment que non, c'est un général. Yeah. Éthique, charisme mwana. Et aujourd'hui, ne comme on a Mouma Kabila Joseph, la seule personne qui n'a moins éthique qu'on a la charisme mwana, c'était Joseph Kabila Kabange. Et quelques 2-3 personnes, le col là premier ministre allé à Outa le kamata tamponyo. Malgré Joseph a un charisme. Bofinga, il ne réagit pas. Abofinga, abolobate. Tosepeli, papa, merci beaucoup. Nento Yambakio. Tokolobela, deuxième partie. Il y a une émission, vous s'abonner, vous liker. Na YouTube na biso lisolo ya Congo. Numéro ezali bobenga, bo contacter biso. Toko solo la.